Mais bato musuma mamuteke ba ta photo bongo sans make up. Mamuteke. Ata photo bongo sans make up. Yaya otikanga na pasi. Yes. Yaya otikanga na voile. Mokilo lobi ba pimelanga makolo. Mokilo lobi na za makolo soso. Bana yo kende simalanga kaka. Konda. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe. Voilà, mbote na bae banso bazuli baku ya kolanda biso na Chantal Yanzambe TV. Abonnez-vous massivement, bo like, bo commenter. En tout cas, bo ze tuluku ya bato bo landa biso na etando ike na bino to salara ndenge to mesana. En tout cas, ya bino ye yo Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. Un grand merci à maman Chantal Yende Poupou. Motema Batouya, Papa Joseph Kanda Petit et Nabo Sanité Charles Pumbu, le jeune millionnaire, les lions de la tribu de Jida. On est toujours ensemble. Et pourquoi pas DJ Overdose et Nabo Sanité Merdi Caroline, bébé la joie de Maï et de maman Charles, Papa Charles. En tout cas, na Pesibino, Bambote, bonne année, Nabino et meilleur venangaï na 00243 code Mboka, code mondial ya Willy Moucheni et na Bosanité Olivier Songandila na kati ya Window na Namibi. Joyeux anniversaire à Eliane Mola Djema, la cadette de la famille Mola, la capricieuse. En tout cas, un heureux anniversaire, pardon, que le Seigneur Jésus-Christ réalise tous les désirs de ton cœur. Et le long Nazalina, maestro pouvoir, Tomé Kampe Kosurula, Tomonaki, Bandeko Nabiso Yandembo, et Sikaba Niata qui penda, Mongete, Beta qui vraiment, Balendenge Sengela qui a léopard, et Tomonaki, notre patrimoine, maman Belleville, maman Poutune, maman Koma, Nenge a bête équipe Ndembo pour nous soutenir équipe nationale Nabiso et Toko bête appelle solo ya photo oyo ya irsil oyo circulé oyo ba lobaki la kisi vraiment qui me colonne et Toko kota lokola yaza vraiment noko ya famille bota et na ba kambu onyo so ba finga maman Belleville quand tu Toko mekape ko panza tekenae. En tout cas, merci beaucoup à Montréal na Massine Maslo Mambote et na caméra Christelle Ibuku borsala toujours à Moussana Bongo Dengele Longo Bani Fungole Langa etando ikena ngai pouvoir maestro pouvoir Boni Basango Boni Makambutu na mona oloba makasi mikolo ya la Cléopâtre de la presse congolaise. Banda Bwende Rai Yaya otikanga na pasi. Yes. Yaya otikanga na voile. Mokilo lobi ba pimelanga makolo. Mokilo lobi na za makolo soso. Bana yo kende simalanga kaka. Konda. Pama Dilou, paix à ton âme, Pama Dilou. Samigra, paix à son âme, moni. T'en as marrandi, mon Pama Dilou, oyo. Bah, t'es bien déjà, on comprend déjà ce qui papa est Mélanani, non, ça très Nani. Je dis un grand merci de ma fidèle abonné tout la chaîne Lelo, Chantal Yanzambe TV. Je sais que c'est la première fois, mais c'est la dernière fois. Vous allez me retrouver à tout moment en temps réel, à tout moment où vous en avez besoin, en tout cas dans la dispo pour la bino. Je dis un grand merci à papa Faustin Ngombo et puis à maman BBC Djemba et puis na Bandero tout voilà nangai santé pour moi ça va nangolo Nzambe. T'as un match hier, tu vois tout ça li 1-1. Bandeko na biso ya Zambie soki la poutine de l'écriture moi Belleville Kandi a soutenaki ba léopard mais to ngaki to pola pardon soki maman Belleville Kandi la patronne a soutenaki ba léopard na biso te to ngaki to pola soki tozoki makasi bokasi ya kotia na bazali ndenge lobaka bokasi ya kotia ta kulutu moko wana. Donc c'est grâce à maman Belleville Kandi. C'est toi qui bokasi ya kotia mongete moko. Oui que ça court hein. Makasi. Ça court mobimana ine.
Donc mon guette mon là c'est grâce à la poutine de l'écriture, la Moïsette du cinéma congolaise Nzambe ya tindela biso yenani yebongo maman Belvi Kandi la patronne balobi maman koma maman motema malamu ce qui est à soutenir qui ba léopard mais lelo oyo biso betonga tozonga to continuer to ça to la elongo na bandeko na biso Congo Brazzaville ko surveiller fleuve mais le lenge était oui bandeko so Brazzaville ba surveiller fleuve ba surveiller fleuve pour biso ke na biso kan ba on batikela ko surveiller fleuve mais soki maman Belvi Kandi soutenir ki biso te anata qui va rester ya léopard. Ah, mais les lots, mais aussi déjà environ aux zones qui vont ni na fleuve et le monde de Conabissa Brazzaville. Mais tout ça, toujours continuer. Ma Belvi Kandi si moi léopard, ma camboza kitoko. Voilà, famille Libota, oye. Là, je salue Jérémy Kabamba, Strone de King Mauve. Donc, on est toujours ensemble. Bientôt là, c'est votre anniversaire. Naebi Ketoko pété ma champagne. En tout cas, Jérémy Kabamba, Strong de King Mauve. On est toujours ensemble. Toko Takaka. Ah, oui, qui introduction les amateurs. Introduction Oyo. Nga lilara. Fallait venir biso madilo za lelo. Azala ti lelo père na biso venir ngate père na biso azala ti lelo. Poko tika likangu na maman muteke. Pardon? Kotika likangu na maman muteke. Et comme ici maman muteke, mutu était ça la bienté. Solo. Ben oui, je vous dis la vérité. Tant la vie maman muteke. Maman muteke ko kende na ba concert a fait ma biso madilou, ko dendela a fait madilou. Yezaki likangu ma fait madilou. Bana ko denda na tani ni wana bongisi. Tai wana moni tai wana zaki tai moko robe ngo tai ni. Tai ya tai mo ya ngo tai bo bricoler. Bricoler tai ba tai wana elle fait madilo zo kaka. Ai mo vient akena ko miling ça pas so madilo. Madilo zo kaka po ya no saki ndumbati. Na boulevard. Teke hotel munene. Ya chel. Nga recadre na finga tima ba o mu. Santala nzambe to finga. Na lo ba po ya zalaki. En fait, il y a des ndumba atema na balabana na boulevard pendant que a manda kuna bango et papa na bango ba ayebi ke non moi na comme ça moi na ina mais moi na yara wana gare centrale akena ya ndiko devient na ya utema ne wana ta cour ici la ina cour ici la habitude ici la a facile à 14h mais yazo nganda kuti ba 22h ba 23h pour ceux qui va juillet ba roder magoda après zo nginda wana bongisa biso atoloba bongo. Mais nous avons la vérité, c'est micro. Nous avons une nicacité, c'est micro. Elle a Cléopâtre. Non, comme la vérité, non. Voilà, oh le bobé solo. En tout cas, film la biso choix parental. Moi commentaire. Maman a choix, maman a film, maman a film, maman a titre, choix parental. Mon maman parent surtout. À ta beauté 10 bana, 50 bana. Azarana moi na ye moko to mi balé o yalinga makasi. Vous comprenez? D'ailleurs mono sera zati te mono roki ne te pose à rappeler na ngai donc en tout cas maman Belvi Kandi yana baki nzambe na ngai Belvi maile nzambe na ngai après ya boyenga na tiki na longue famille bota na komia bakwiti pour na rolanda nini voilà kuna ba film ko ma réserver kitoko te ya bien des éducatifs te mais ko tout maman Belvi Kandi ko ma toujours film éducatif et puis aux États-Unis ya permis 2024 mala moko enchaîner biso tokaka suprématie ça ça qui États-Unis ba film bandé kokota voilà atikaki surprise après l'hameçon du pervers et bandit et après suprématie maman a biso soit parental. Vous voyez mutozo rata na yemi ya se concentrer à se concentrer mingi na boulot na yi. Vous comprenez? Pendant que ba misusu ba se concentrer mingi na ko déstabiliser ba vie ya batu. To créer mensonge dans ma vie artistique na bango. Voilà. Il y a d'autres personnes, il y a Maman Muteke qui a construit sa vie, sa carrière artistique na mensonge, na lokuta na bo soloté, to lo babo e boni lo lenge yo lo baka na bo soloté. Il a construit en Antonio ben na lokuta mais Belvi Kandi a kosala mosala be kitoko na bo solo na komi kisanyo surtout yango sa mosala malonga le contraire Maman Muteke asala mosala mabe mais na orgueil yo koma film te mutu so komela ko film vena biso lu la pesi mbote va onyo kama fort ita komela rai yango mo vp abetaki banko amoval le minazu ka film mo beda film de totuna de akala azongisi e créer nini monotonie.
pe moi vande kaka abi ah na lembi na nga mamu teka fonga marapete mazo bejenga na komele film vers raisonner ka film moi comment kala itela ma pe la chaîne la bango au mona zonga ka azongisi et créer monotonie a changer ka personnage hein c'est un personnage mais monotone sur l'histoire idem na o ba tourna déjà kala ba tourna rond pour la histoire comment ça fait ti muta osali inana da zinane bozo comme di film c'est pas normal voilà. C'est pas normal. Mais Belvi, quand dans une année, a commis 32 films, mais c'est 31 films. Voilà. Si je m'abuse pas. 31 films. 31 films. Voilà la différence qui fait entre l'autre, là, Mamouteke et Belvi Kandi. Belvi Kandi, c'est base trop na Moussala. C'est base trop na Moussala. Belvi Kandi, avant d'avoir temps à réfléchir. Vous comprenez? Pendant que l'autre est là, à ose attendre, il y a créé un bloc le couteau, il y a un trophée le couteau pour nous créer une matière. On va nous avoir un trophée le couteau, ok, non, nous là, là, non, nous. Kambango ya ba trophée iboni parce que ba loba pe maman Belvi pour nani yepé au somba ba trophée pour nani yepé au so ba trophée a commis 31 films mais azuli ngombando te. Tout ça la musala na lolenge sengeli pour zo eloko zo mériter. Voilà. Ma Belvi quand a mérité trophée le couteau. Pardon. Ma Belvi quand a mérité trophée le couteau. Ce qui m'a Belvi quand des aïki le col à l'autre là m'a mouteke ma colo soso ma colomike bundumba. Ce qui m'a Belvi quand des aïki le col à l'autre là ma colomike ma colo soso ma mandumba. Mais pe alingero vanda. Ah, pouvoir maestro bon. Toto yam toto na benga toto bo créer quand to na Jamaïque kuna. To sombi na maisha park na sima mateka ba wezabikeko. Bateka ba to ça ko ki va se mettre trophée na ngeno lié. Le képe aux yeux en haut, na c'est bien petit mais costaud pour bien bien. Au mon point, au sommet ben nini, trop fort on épée maman talana biso à ce qu'on va talana te. Mais sur l'équipe de talana, moi peut aux Tommy Basami graba Cléopâtre de la presse bouillé, ba Bianca, ba petit mais costaud, Tommy ba Pamela, Matondo, ba tout bailler, to filmer pe et l'équipe to nini trophée. Mais sur Hollandais source dango ezanga mutu makolo tout monde qui opé sa ex première dame na biso mais maman outside maman ni en dehors maman Olive Lembe Kabela pesi mbote maman là où vous êtes je vous aime beaucoup asa alanya en dehors maman amonika mona ah mona il est trophée ah ozongo ah ti maman pesi nga ah OK problème te kangi photo na marche kitoko ala ya maman ni mama ya mbine kaka ezalo ka bana ba kana osala gindumba mwana ko akena osala gindumba ala na ndakute ayina tongo so apesi ka mama mbongo olia mama maloba mutabimisi na bise gachibi on a bi gachibi na nini wata na hospital ben oui je vous dis la vérité mutabimisi était ya no comment déjà on a épé ina tout ça na vie qui est abi au monde biso doit envier belle vie yes quoi envier rendre batu bon envier bi ah yo so yebo ça la bien vu que yes quoi travail raté pouvoir maestro domoni vers so mandefa peme mbondo to anga kufa so biso famille boto to lo bagi sur yete mais est-ce que maman to anga aider te mais le o maman batalana so yé no mutu moya ya famille boto abeli ma belle veille tala e au monde e bete malisolote mais bango kaka et puis na bi que mission obligé imbono sala émission to la sa bango ce qu'on a na kotala yo bon to tala na il y a caméra si mais tout le monde nini na era yo tikela maman trophée ba filmer ah monisiko omoni ya linga caméra de ce ko yo tika maman on a ba se contredire kaka ma ouais bon c'est ça yo to mona ce ko yo na regretaka fort tali batu misusu ah bani la maman muteke nini e mo ni liboso non le bongo ah moi mbalo ya vimba wa paquet ozumani muteke nini moi so de orchestre boloko na fingi te lobi oyazali ah na lobi samika na rappel so que aux arito quoi on le verra bien est-ce que la fingi yo ah ngelo rebo marande yango yo
vérité na ngai obomisa ngai mon père na biso pas la vérité pas na loba neti mam na loba na vanda pe tata na tant qu'on a juste côté ça va analyse na on peut étudier zoba andaka zoba muto mayele andaka muto mayele siko mama oyo muteke aza zoba bakenda kuna siko non kete faut ça pas belle vie kandi vous comprenez au moins on est comme ça basi ba ke kuna te faut ça pas belle vie kandi. So la plupart bateaux bakenda kuna na ba chronifote bakenda kuna sont parmi bateaux yo mama belle vie abengana pour non ça ma bien te ils a parmi bateaux ndeti ba rési na lo kuna yo ba rési wa ni que non yé o pas belle vie kandi na ko sala il a raison mais c'est un garçon femme c'est un garçon femme. Moi c'est mon mbali. Moi na teaser na il mélanger libo somo bali na si kitimuke libulu mana ye libulu. T'as choqué ma casse. Vinga au salon ko finga belle vie ko dénigrer belle vie na au salon et pourtant belle vie quand tu wana sauver belle vie quand tu wana a aider maman za muté mo sunga mutu o mo so ki yo salanga bolam ngana fusalo mabe nzambo afutanga salaire du péché c'est quoi c'est la mort ce que yé salaire du péché mabe au salaire belle vie ya ngwana basali get house bata masalanga pour sa poto je te là où tu es mon frère basali get house basali bima na ndaku garantie sili quelle autre garantie nous tapez sur moi garantie c'est belle vie quand si on sous mbongo yo zanda yo pesa nga garantie famille bote maman famille bote ya poto par non aider non aider sous au baby c'est o bizarre déjà que non ozobe ba kits non oti ba bengana papa pa bengani a sali garantie à consommer sous 2 mois batou à consommer sous 2 mois à sondoli siko ba kits kimi ba kits kuna papa pa vanda ka beju papa pa tanga kits ko côté ya ndako oh nini kits quoi papa pa ba muluba à tout le monde oh papa ça kits quoi oh yaka akende wa fongola boya abenga mwana comme biba ya kutaleza awa to zale jibelewa na ndako ba ça non talabité quoi talabitala propre bon bref tout ça donc à sa qualité ako lo belle des apparence journaliste apparence au moins on pouvoir maestro propre mais autant la personne n'abimila on va ikele faux ok tant on l'a bien c'est que place au tcha moutoune za la paix propre pour quitter au tamola au quand même quitter quoi les lots voilà ce sont des ceux qui vont ignorer maman belle vie quand le sang laisse nga bona yo ka mutema ki fianfita na ko finga biote mais na yo ni ko recadrer bino voilà na ko tête ba vie na bino bosala na yo c'est nous maman bosala bien mais on finga belle vie candidat voilà vous comprenez pourquoi on voit nos cas beaucoup moins ignorants vous êtes des personnes vulnérables. Est-ce que vous êtes vulnérable? C'est ça les problèmes pas que des dictionnaires pas que consulter dictionnaire. Voilà, toko banabiso etandoke arangonga lelo photo ya Ursula Pechanga Mobutu oyo circuler na YouTube na ba plateforme na biso oyo ba olobake kimukolo na ebimi balobaka ke nasila mukolo na eme ko mona photo wana elakisi vraiment photo sans make-up sans maquillage na suki ya ba kimukolo na na la saki challenge moro boye. Challenge, opération poster photo dans sans make-up. Voilà. Maman XC Pechanga Black Light. Yoka beauté. Attends, qui to quoi?
Ah, tana aza kitoko makasi ya mwana mwasi wana pixi pechanga. Oyebi na ola la photo wana otala ka ngona tona mutu ambeto lokola Bible na ngai lokola Biblia. Soki mwana sutuki na tali téléphone na tali na sekeli wana sekilo epesi bonzemba bonzenga. Bonzenga, mini mwa sembe. Siko batu ba kofinga ngo pona nini? Alors qui c'est ça kitoko. Ya koli elobi. Coucou les problèmes mais beauté muta koli ma regarder toujours beauté naï. Naturellement belle. Mais bah tout souvent mamuteke ba sa photo bon sans make up. Mamuteke. A ta photo bon sans make up. So ba appareil la photo rosika ba téléphone rosika nous sommes qui mo pakata bambangu. Ben oui. Oh, ici pêchant à tes photos il y a sans make up. Belle vie candidat patron on n'en parle même pas. Autant mais pas à tout moment parce qu'elle est la plus belle hein? il faut apprécier l'homme dans son époque hein? Elle est la plus belle hein? Là je dis j'affirme ça qui belle vie Kandi elle est la plus belle hein? Elle est naturellement belle hein? Voilà il y a ça photo là kasi mamuteke pas est-ce que l'homme photo mamuteke sans make-up Rocky mon appartement toi la maman la papa tu make-up tu crayon alors on a fond alors on itamba Rocky mon appartement tali vidéo moi autant aux États-Unis on a ça na vers le tonton Jacob Adini faut atali atiba ba tenti le roi atiba ba futa mbila mutu star mais moi faut tenti voilà ma futa mbila il y a bien té il y a bien pe moni ba couleur il y a bien ngoyo et concorde dans soto na couleur il y a posé concorder mais hier sur concordaté comme le roi d'assis bien roi bateau bana paka juma kuna moi bien le roi paka juma ba fazer voilà on va tara ba nini ba tara ça va munga pas tenti lelo soki te toza pene bandeli ya mbula boye na 2024 okopia théâtre na biso chance ni théâtre na biso comment ngo plus mingi ba finga plus mingi les insultes na ngambu ya kuna ya famille oyo batu ba ofinga ka côté ya mama Muteke soki chance na opesa théâtre na biso évoluer na mafinga kaka tele mafinga te batika nde surtout quand mama Muteke batika makambo wana pour ceux qui bango ba fingeli biso belle vite biso pe to koleka te to recadrer bango te ceux qui bango ba reconnaître que belle vie wana aza vraiment mutu otoko pesa ba respect belé ba valeur belé et ils a problème te ba moi biso na émission na biso to ndolobela bango te et to za so uniquement ka ça promotion ba film na biso mama teli belle vie kandi mais bon to ça promotion belle vie kandi pe to recadrer bango susu pour bon bazo continuer kaka ya kofinga biso mama mwana moko talinga basakanila mama na ye mama tata kizenga tazo bata nani mama zakaka mama c'est grâce à Belleville quand il est le pouvoir maïs pas comme boy c'est grâce à Belleville quand il le pouvoir comment aux opportunités mo boy alors on a rolingate na mutu moko le kana télévision a manqué Belleville quand respect pendant que nga zawana et puis pas batongo même nga l'équipe mama mbele na l'équipe mama mo jouer ko comme film na l'équipe bango na comme filmer Samika na komaka filmer. Ni mama Muteke a commenter. Quand c'est ça manque intelligence. Manque intelligence. Nga na komaka filmer. Et puis na président ya groupe cinématographique na ngai. Na président na gérer groupe 2024 on a ça 8 ans. Depuis 2016. APM Villanova. Les amis de pouvoir maestro Villanova. Ceux qui ont une chaîne YouTube pouvoir maestro TV ba mona ba filmer na ba gag na eza nkati kuna. Ben oui. Oui. Oh Bouba biaka maître. Mbiaka bena. Donc batika loko wana pi tete mso izonongo en plein nango normal. Voilà, c'est comme na biso na suka en tout cas etando ike ya kangonga en tout cas beau s'abonner massivement na chanteur ya Nzambe famille Bota oye la maman chérie à moi si s'abonner en tout cas ya biso yangoyo pouvoir maestro et dernièrement na yo comme na biso na suka ya analyse na biso. Merci beaucoup Samigra Amba de m'avoir réussi dans votre plateau en tout cas Napesio merci beaucoup et puis merci na ba abonné surtout ya
Chantal Yanzambe Télévision. Merci na Yemoko Kolochen, merci. Et puis merci na mon vieux depuis États-Unis, hein, Wax Musée, hein, héritier Wax Musée, mon vieux héritier depuis États-Unis. Merci à toi aussi mon petit frère, hein, Chocho Emmanuel Salah le berger depuis États-Unis. Et puis merci na CGI Sampaï, ingénieur Isampaï, mon secrétaire général du groupe en États-Unis, au Canada. Le CGI Sampaï depuis Canada, puis son beauté. Et puis monter dans mon grand frère propre, Prince de Jésus Louis depuis France. Merci à vous, merci na bandeko tout balandingai, merci na Yemoko Susu Chacha Okitakula Konge, merci na Kwede Otis Papa na Otisiana, na Blabino trop pour sa poteau humoriste congolais. Je vous aime, merci beaucoup. Voilà. Pouvoir maestro matondo mingi ya roleka na etando ike na biso awa na Chantal Yanzambe. En tout cas, bo s'abonner massivement famille Bota. Ezala kinga wabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là pour ça. Merci beaucoup à Christ Ibuku. On est toujours ensemble, Maslo Mambote. Pourquoi pas maman Chantal Yende Pumbu, notre maman, Motema Batuya, papa Joseph Kanda Petit. En tout cas, on est là parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Charles Pumbu, le jeune millionnaire, je te salue. Je salue aussi tout le monde. Oh, non, en tout cas, oh, comme Kimi supporter Malasima Orozoa, Libanga, ce qui est Samuel Azongite Torokutana, Balaesima, Kimia Ezala, Omabota Wabino, bisous, bye. Chantal Yanzambe TV, la chaîne qui nous informe.